Amen. Amen. Gota. Amen. Nika misa tezali basali. Iseni ba kite na ndako isika basali. Parce que préparation ezali toujours la bande ko basali. Bazoya. Or basali tant bazoya ezosenga bakuta biso pe na ndako za monene. Ou singeli to yebande ko mériter pour vendre elongo pona musala. Parce que na l'intérieur to bisika mususu basali kuna esala kamalamu te. Or esika moko isala ka pe malamu. Nde tozosenga na bandeko nyonso o bazolanda biso na musika to na pembeni ko bazana kati esika esengeli to na volonté ya kosenga garantie nde bazosenga 2 mois. Or 2 mois ezosenga au moins $140 soki emonani opesi garantie toke kokota na esika wana po malamu eyebande kozala na kati na basali. Esika tozali eza moke eko pesa permettre te to vanda 4 serviteurs na kati ya sipana. Amen. 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 Gota. Amen. Esengeli basali bakoma 4 personnes et puis ba marier na kati. Esika tozali ezali 2 chambres de salon ezo permettre te kola kamba kola batela kola sona nyonso o bazola na musika to na pembeni mayebisi